Fredy Akimbe akende wapi? Fredy Akimbe banda akoma na poto. Abombama to ndenge nini? Fredy Akimbe papier mutu eza kotungisa ye to Fredy Akimbe azwi mosala yango nde mutu ezali kotungisa ye. Ou bien Madame Kovonde akangeli ye na ndako. Ebongi to solola vie ya chroniqueur na biso Fredy Akimbe. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Fredy Akimbe azali chroniqueur oyo auti kokoma na poto na novembre 2019 nde akomelaki biso na mboka Belgique. Alors Fredy Akimbe abungaki mbala moko bomoni ye abimi na kati ya Belgique, principalement na Anvers. Simanango bomoni Fredy Akimbe na madame nae Madame Kovo pe na bandeko mususu na Atonium na kati ya Bruxelles bazali kosakana pe bazali kobeta promenade. Fredy Akimbe akende wapi pona nini azomona te? Foko yebake Fredy Akimbe azali chroniqueuse moko oyo vraiment alingaka ba problème te. Azape mutu moko ya ba caractère ya mabete. Azali mutu moko cool, aza mutu moko gentil. Alingaka barando te. Même biloko azako sala na net. Ezalaki barando te. Ye soki azosala biloko moko na net wana ezalaki kaka ba black. Ba black nde alingaka kosala, ba black alingaka nde kosekisa batu, pe alingaka kotombola batu, mais na ndenge moko ya bien. Fredy Akimbe azali mutu moko akokaka makambu, asupportaka makambu, mais akokaka koparticipe na makambu te oyoyo ya mabe. Yango Fredy Akimbe denga azali wana foko yeba tangu ye aya na net azala cameraman. A part kolongwa cameraman akoma chroniqueur. Mais Fredy Akimbe na kati ya net ye azalaki kozwa yango ndenge moko na television to television ya mibale. Simanango tango makambo mususu ekotaki na kati ya net ekendaki, en tout cas azalaki toujours adapté. Mais tango ekomi modèle moko oyo ya mystique, azalaki toujours na position ya kuadapte, mais etindaki ye azonga nanu mwasima atalaka yango malamu. Na ngonga wana pe akutana na oya ye molongani Kovo, madame nae Madame Kovo Akimbe. Alors moko bakenda bango ba voyage kaka na kati ya Congo, moko bazongi. Alors Fredy Akimbe alela kokima moko ba problème oya makasi neti barando. Mais makambu oyo eza normal, en tout cas alingaka nae poya pembeni pe komonana. Azali mutu moko, azali mutu ya batu, alingaka pe batu, batu pe balingaka ye. Mende aevitaka eloko oyo babengi problème. Yango wana Fredy Akimbe soki azana Belgique amonanaka mingi te, ezali parce que ayebi tina akomonana mingi te. Donc po ye amonana abima en public, en tout cas pana ye ezako senga ayeba tina esengeli abima en public. Pambate na Anvers amonana kaye na batu oyo bayebani, amonana naye na ba camarade oya ye, pe amonanaka na ba camarade ya mwasi naye ou bien bandeko. Donc komonana na vie sociale amonanaka naye, mais azali toujours discrète parce que aza mutu moko akoma public. Même na ba milieu mingi na kati Anvers ekoki kozala rare po amonana parce que teki aboyi, mais parce que pona ko éviter azali Fredy Akimbe.
yango wana amonanaka vraiment te. Entre-temps site na ye oyo eza na Congo eza toujours kosala oyo ebengami na kombo ya Force 243 TV tilelo ezali kosalama. Ou bien Force TV 243 ezali toujours na fonctionnement, eza toujours en marche. Mais yemoko pe asalaka ba video te po ekota kuna amonana. Soki asalaka yango te, seke Freddy Akimbe alingi kaka komonana te. Bien sûr, tomonaki ye lisusu awa, tango Ken Piana ayaki, bakutanaki, pe bapesanaki mbote, pe babimaki na ba image biso tomonaki. Alors, soki Freddy Akimbe abimaki po kutana na Ken Piana, ezali te abimaki pona plaisir kaka kobongo. Abimaki parce que ayebi deja ke Ken Piana ndenga ye aye kovanda na poto te akozonga. Soki na kutani na ete na ndenge alingi to kutana, tonga pe na lingi to kutana, ezali vraiment esine moko ya bien te. Yango wana Freddy Akimbe kokutana bakutana na Ken Piana, ezalaki asalaki makasi pona kosala biso plaisir, kosala Ken Piana plaisir, pe ye moko kozala honnête na conscience oyo ya ye. Mais soki ezalaki Ken Piana aye poto po avanda awa libela ndenge ba Jazz Kavulu bazali, na kanisa alingaki kokutana te na Ken Piana na moma wana. Bien sûr eza na moma balingaki bakutana. Ndenge moko akokutana mukolo mususu na Jazz Kavulu, ndenge moko akokutana na Karine Mokonzi, pe ndenge moko akokutana na Christelle Kabeya, to akokutana na bandeko mususu o baza awa na poto. Mais soki asalaka yango te parce que Freddy Akimbe azaline ndengwana, aza mutu moko bien, aza mutu moko même aza na kanda na ye ezalaka ya mabete ndenge bakanda nyoso ezalaka. Même aza koseka aza toujours bien. Donc en bref, Freddy Akimbe azali mutu moko cool, azali mutu moko alingaka barando te, aza mutu moko nde alingaka ba black. Bien sûr ba black mususu batu bakoko supportango te, to bakoko zwango na ndenge mususu, mais ye soka sali black asalaka ngo na mauvaise intention te, pe a kontrolaka modèle ya black yango. Pamba te alingaka te batu basilika, alingaka te conflit ezala. Yango wana batu nyonso bazali kotungisama pona Freddy Akimbe, chroniqueur na biso, journaliste, cameraman, ndeko ya biso, youtuber, azali toujours, aza na kati ya Anvers, azali na kati ya Belgique. Alors, pona makambu etali situation oyaye ya mikanda to ya ndenge mususu, wana ezali vie privée na bango, pe bango moko bayebi ndenge zokende. Ye moko nde akolobela biso situation soka lingi koloba mukule kokoma. Mais vie na bango ya famille ezali avec harmonie. Parce que Freddy Akimbe en tout cas alingaka madame nae madame Kovo. Madame nae pe alingaka Freddy na ndenge ya bien. Ba mesana pe tangu Freddy azalaki na Congo, ba konsoma pe bolingo na bango, Freddy amona ke madame Kovo azali ponanga. Madame Kovo pe amona Freddy aza pona ye. Yango wana kote bolingo na bango en tout cas bazali na kimia pe bazali malamu. Toko souhaite bango kaka ba continuer pe bazala toujours elongo ensemble. Babote la biso bana soki pe bakobota te, mais bazala kaka ensemble. Soki pe bakobota ezakaka mapamboli ya Nzambe. Yango wana na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment.
ngamona zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.